monde entier, Gemidor TV, Bodore Yango. Gemidor TV, Balobi et Longo Libiso, n'a pas si tu vas kolela. Tozanga qui place à côté la image malam, place à côté la théâtre malam, film malam, événement boy. Gemidor TV, moi j'adore. Nazo Dore Yango, le qu'on doraka, Mbetunanga, Gemidor TV. Bon s'abonner, bon s'adhérer, bon qu'on a de suite. Gemidor TV, n'adoré. Batuno soto bolinga bomo na Mireille, bonyo kamate bomo na ngana Gemidor TV. Gemidor TV, Gemidor TV, Gemidor TV. Bo s'abonner na bino ebele. Bomo na Mireille saninga lamba, Mireille saninga sokola, Mireille saninga lala, Mireille saninga lamuka, Mireille saninga tambola, Mireille saninga vivre na ngola, Mireille saninga anani, nyoso bomo na ngokuna donc. Venham ver o filme, venham ver os séries, que venham ver emissão, que vai se encontrar a mim mesma. Eu mesma que vou representar essas emissões. Vão gostar, vão adorar mesmo. Uau, que máximo! Gemidor TV, ela anda bisotina na banda. Todos os angolanos que chegam em Angola de 20 anos, 40 anos, só tem um canal para você saber do teu país, do que se passa no teu país, é no Gemidor TV. Webec. Ba histoire secret, Gemidor TV, abimisa na poissa. Gemidor TV, yonde. Si vous s'abonner, les années, vous avez dit que vous côté na Gemidor TV, pour s'abonner, au comment est-ce que vous avez commis en rouge, vous pensez que vous avez un liboko moko esali, vous avez un liboko moko esali. Yo siko yo poni liboko yo esali be très bien. La kisi o sepe na chaîne na biso. Olombo bana okitina comment on va commis en rouge, va commis s'abonner. Ozi moi flèche wana eza wana o cliquer. Tant o cliquer o comment na eloko oyo ya ngonga eza mupanzi. O cliquer na eloko wana ya ngonga et ko sala de on dirait voiler eloko wana ya ngonga. Wana déjà ça l'a assuré na Gemidor TV. Gemidor TV. Mbote balandi ya Gemidor TV toye lisusu koso na bino ndenge kaka ezalaka vraiment toza na po na bino toujours boyebi en tout cas ezaka facilité koleka toujours kosala émission mais lokola to bengama pona kosepelisa pe kotalisa bino basango ndenge lekaka yango toyaka toujours koyebisa bino pe kozala liboso na bino mais avant to bande émission na biso mokola lelo boyebi ke toza na basuka ya mbula ndenge tokomi na suka toza vraiment na makambo ebele ya kosolola ya kopesa pe ba meilleur ve na ba o balandaka biso chaque fois na bandeko nyonso tu pe na babone na biso na yango tokokende kopesa bambote ebele makasi na babone nyonso tu ya Gemidor TV en tout cas bonne année na bino ba joyeux Noël nyonso tu epesa na bino tant tozokota na 2021 Nzambe ayeba kofungola vraiment obikuke zalaki ya kokangama. Tobosani pete ba sponsor na biso nyonso o ba soutenaka Gemidor TV. Topesi bango pe ba mbote ba joyeux Noël ba bonne année. Tozokende pe koloba yonde ko oyo za vraiment na posa pe ya lisungi na osunga biso kat na Gemidor maboko na biso eza ya kofungoma tozozela bino penza na bokebi nyonso tout parce que boyebi musala o eza facilité yango toyaka toujours po toyebisa bino ke non vérité zali ke bosungi na bino yango ekosala ke Gemidor TV ekende liboso na yango tokepe na Afrique partout kopesa bandeko nyonso tout ba joyeux Noël kopesa bango pe ba bonne année ba mbula 2021 elamu ata pasi to bisengo o ezalaki mais toyebi ke Nzambe azanzamba mawa akobungisa makambo ebele na yango bandeko mukola lelo tobosani te bandeko na biso nanu oyo basunga biso mingi na Gemidor TV toke na Mamiston Malewa kopesa ye pe ba bonne année toke pe na salon Myriam Coiffure tobosani te bambote ebele place ozwami toke pe na mama vava bambote ebele na France en tout cas Nzambe aleka na komona yo bandeko mukola lelo eza vraiment émission moko oyo eza spécial bonne année oyo toza vraiment na ndeko moko eza média oyo eza mystère moko boko comprendre peut-être après mais yaza wana lobelaka mingi bokoko alobelaka mingi pe apesaka ba conseil oyo eza na ba couple na makambo ebele na yango tokoleka pena ye moko se présenter aloba uti wapi azalaka wapi ndenge nini aza na biso lelo na plateau kosolola
pe kopesa oyo ezali kaka tosali yango vraiment oyo eza spécial ye pa koya kaka pesa kaka ba bonne année a souhaiter ba meilleurs vœux na yango tokokende pena na mama na biso la reine Nzinga. Bonjour. Bonjour papa, bonjour. Bonne santé, papa, bonne santé. Oui, santé très bien, Nzambe vraiment zobatela. Ah, amen, amen, amen. Alors, toi, tozole kaba journal fête, kokolo banini vraiment, nito yeba impression ya la reine Nzinga na ba fête oyo ezanini. Oui, merci mingi papa po ndenge opesi ngai maloba. Ya liboso na ko pesa na mbote na ba mina nyonso na bandeko nyonso ngo balandaka la reine Nzinga TV. Na si présenter ko boye basoki eza nani. D'accord. Oui, ba mbote na biso eza bongo wa bino la reine Nzinga. Mwasi makasi mulie vencedora, mwasi oyo alonga kabitumba. Bon, lelo la reine ayeli susu bino omona ke oyo. Lelo na ye papa Nzinga, bon ye mondo inangai. Amen. Leo na ye poto solo la première fois so papa Nzinga zo yamba ngai na émission na ye yango na ye poto solo la eza na ebele to globa me kala mingi te. Merci beaucoup. Mais comment on a vraiment tolingi vraiment to solo la moi muke batuba lukapena ba o nyonso to ba bona Gemidor TV pe ba abonné o ya chaîne na yo ba lukapenza lelo ke tozo sala o ezali lokola symbiose o ezali ya ba chaîne nyonso mibale bandeko o baze pa na yo ba s'abonner pe na Gemidor TV o pa Gemidor TV ba s'abonner pa na yo okoki kotalisa biso pena nini oyo eza spécialité no kati na media oyo kendaka koloba. Bon, bino boyebi la reine Nzinga azaka pona ba couple, la reine Nzinga suta betaka mingi vraiment c'était pas ba couple, mingi la reine Nzinga alobela mingi ba papa. Ko ite biso to e la mukili oyo toza 50 mais ba papa bazosala makamoko oyo vraiment ezopesa la reine Nzinga te yango mingi la reine Nzinga betaka c'était pas ba papa na betaka c'était pas ba papa na ndenge moko vraiment ya mabete mais nazongisa ka ba papa na nzela na yebi yango vraiment malamu ke biso bati pe tosala ke po bino bokoma mwa compliqué côté la biso na yebi yango beto za pe matumboli beto za pe teti e bani vraiment malamu mais mingi la reine Nzinga betaka kaka c'était pona ba mitu ya train biso moto yebi ke mitu ya train eza mingi ba papa na biso yango na pe la reine Nzinga abetaka mingi mutu ya abetaka mingi c'était côté wana po ete biso moto mona ke train soki ezotambula soki kaka ke chauffeur na liboso wana atengami ba wako pe sima pe tengamaka yango siko la reine Nzinga tango nyonso azalaka na mutu ya train etambulaka penza tout droit yango laka onga na lobaka mingi ezalaka wana après mosusu na bakisaka ke toyebaka mingi kutimi na biso kutimi tokokoma pe na esika na kala mingi te mais koloba vraiment ndenge ozoloba lelo kati na yo vraiment oyo eza ke souci na yo ezalaka mpona coutume eza penza nini oyo ke olobaka mingi na baémission na yo mposo ezalaka ke tozonga pena na bokoko na biso ou bien tolanda ndenge bamindele bazotambusa biso. Non, souci na ngai merci na papa mpona kopesa nga parole souci na ngai mingi ezalaka tozonga na kutimi na biso tozonga na kutimi po mingi tozolanda kutimi ya mindele yango tozomona ke tozobunga mingi nzela tozobunga kuma nzela meme mabala na biso mpe ezosimba lisusu te po tozolanda mingi kutimi ya mindele yango la reine souci na ye ezali tolanda vraiment kutimi na biso ya bokoko na biso tolanda yango po soki tolandi yango tokomona mpe baporte mingi mpe kofungwama tokomona mpe makambo malamu ekozala kati na biso me na moya lelo oyo tokomona makambo ekomosama ya mabe makasi oyo vraiment ezosepesa la reine Nzinga te yango la reine Nzinga ntango nyonso azobeta se te tozonga na kutimi na biso ya bokoko na biso kutimi eza te ke tozonga na kutimi eza te eza ke kinganga to bakisi no nga tina mute ke asimba kisi to alanda bonganga yango te nga so nazoba kutimi bino mo bokomprendaka deja kutimi eza makambo oyo bakoko na biso babandaki kosala malamu yango la reine Nzinga vraiment souci na eza yango wana tozonga na kutimi na kutimi komona ke olobi eloko moko oyo biso tokenda ngo suko tuna mpona likambo ya bacouple ebele eza ya kokabwana lelo donc soki olobi bacouple ebele oyo eza ya kokabwana parce que
balandi lolenge mindele bavivraka babosani esika o bango bauta to ezakaka ignorance ndenge za ke mwasi pe alinga zalane danger akoma soki ndenge ni ou bien batu pe o to ko kende mwa muke komona pe binzambi nzambi eye pe ebomi pe ba famille na ba couple belé. Oui, pona ngai mingi tozolanda vraiment kotimi ya mindele tozolanda ngo poso ke tolanda kotimi ya mindele te tonga tozande tozaboite tozolanda mingi kotimi ya mindele ndenge mindele po mindele bango ba mesana déjà même ba mibali na bango ba mesana déjà eza ndenge na bango ba bipaka o mwana bazo na mobali mwasi akendaka disco na ba camarade na ye chaque fin de semaine mobali pe akendaka na ye pe disco donc bango eza ndenge na bango siko biso siko etolandi kutimi wana mindele omona tozana ba camarade otiki mobali na yo ta musu na butu yo wana olati vraiment kitoko mingi obongami ona ke disco na ke kobina siko eske mobali nini yango pene africaine akondima vraiment ke mwasi na ye alata abima kende mage mikolo 2020 oyo ekobeta biso penze beti mutu moko tazoke kobina bina azoke bafeti mutu moko tazobima so akende osala bambiance 2020 ekobeta vraiment bien mais baane outi koleka wana oyo eleki wana en tout cas tozalaki vraiment tolandaki mela mindele mingi na ndako na biso ezalaki desordre na bandako na biso yango wana vraiment eloko oyo vraiment ezotungisa vraiment mingi la reine Nzinga. Ya, otuki mutuna moko la bosani ni kote ya suka boye. Oki obandela o mwa muke kote ya suka na kota suka na lobaki musute parce que tomoni pe ba famille belé kabwani pona binzambi makambo ebele. Est-ce que yango pesa l'une des raisons ozo bungisa pe bandeko basi bino etant que ba maman ya kozanga boto c'est pas ya ba papa? Pona ngai so to lebito ta na binzambi oyo na kopesa na tor na biso moko eza na tika na ba pasteur na batu po eza lokola ngai nde nazana ndako boye na yambi mupaya moko mupaya aina ndako nanga mupaya ngo ngai na komiko na ko bandeni mupaya abandi ko banga ndako lenga soki ndenge ni toko zomona mupaya asa susu penza à l'est a partir wana ngai peso na za fille moko orgue na ukoma siko na mivimbi sipe mapeka eza lokola ba pasteur pasteur tango bayambaka biso na l'église tango tokendaka biso ba mama tokendaka so to mipesaka na nyonso so tango pasteur amoni ke mama pema amisopi ye moko est-ce que esika wana pasteur akosala eloko nyonso alingi te akosala eloko nyonso oyo alingi po amoni ke mama ye l'église nyonso oyo azoloba mama azoyoka na ye alobi na ye mobali no aza ndoki mama ke eboma libala alobi bana oyo baza bandoki mama ngadi bana alobi mama yelanga dimi yelanga ata $10,000 mama ke azwi yango sake atuna papa tanga otala banki bombongo eza te siko tokoloba esika na faute ya bapaster oyo faute na biso bamama wana siko otiki pena question oyo eza kotuni pe mais conseil nini oyo kokopesa na bato na parce que tozosonga kaka na esclavagisme komona ke ndenge bato banyokolaki biso ndenge makambo ebele leka tozonga nango te mais bandeko na biso moko baye pe kaka mpo banyokola pe biso. Mais oui, pour kotala bien vraiment kotala bien baba passer wala bango pe baza bato mobe po ete yo passer yo mto hôtel olote ya vraiment parole de Dieu oza wana pena pona ko indiquer vraiment pourquoi yo tango mona mama ye l'église okomi ko pesa ba prophétie moko ya lokuta to bo ite biso mo bati to zaka pe faible côté ba pasteur mais bango pe esenga kwa sunga biso mais ngai pona ngai ni na ba tozo ba pasteur nyonso te bato balandaka vraiment malamu tozo ba pasteur nyonso te ba pasteur malamu bazali et banaka pe na misala na bango siko yo mama siko tango yo pasteur siko tango mama ina na lingomba na yo ozo sala ozo kosa ye ozo loba ba prophétie ya lokuta mama pepa ya zali pe azomuna makambo ya solo ndele ni ba foyer na bino kobeba te ekobeba siko tango foyer na yo ekobeba okoloba nini ke o pasteur oyo aza mutu mabe pasteur ba boy non ba pasteur baza na posa mbongo na bango ba na posa mbongo. Donc yela bis et donc ce tolandi bien na koloba na donc eza nango ko sambela ya solo to meza business ba passé oya lokuta eza business po komba yeso komba mo ya olela kwanga ya kolesa bana ndako
Oui. Et comme moko ya kolesa bana pe kotonga na bamboka na biso. Bango bazala bamboka na biso, bango bazo sala makambo na ndenge na bango pe na niveau ba Afrique. Yanga nga conseil ka onga na kopesa ba mama en tout cas na zo beta omoni na tango ne toza boy. Biso mo toza ka teki na nzambe na biso. Toza vraiment direct. Tango fuka mi penza mabolongo na se o bondeli vraiment nzambe kolakisa yo soki passé na lobi mopali no aza ndoki yo moko pe fukama nzambe pe alobela yo balobi bana yo baza bandoki yo moko pe lukake nzambe alakisa yo vraiment soki bana wana bazaka vraiment bandoki ya solo comment ke yo kendimila passé omona mwana yo ya 2 ans kwaki mwana 2 ans histoire vrai na Afrique kuna mwana moko ya 2 ans babwaka ye na wenze mwana tambulaka ye moka bongo batamitema mama bazanga kate mwana wana lelo apusana comme na haja neva bona batamitema ya mama balokotaka ye o mwana zando siko makamba boy tokoloba nini na makamba boy mais conseil nini yo koko pesa leo na bandeko basi pe ba pasteur o ya lokuta o lelo bazo panza ba famille ya batu pe ba couple ya batu pona ba pasteur o ya lokuta ngai na koyebisa bango oyo nyonso bino bozosala bozomona vraiment ke eza malamu mingi bamabota oyo bino bozopanza bozodétruire mpenza makambo ebele na mokili oyo ya se bino bapasser oyo ya lokuta conseil oyo ngai na kopesa bino nzambe nde toza boye tomonaka nzambe te tomonaka ye te me nzambe amonaka biso na mabele bino nyonso oyo bozosala boyebake nzambe aza vraiment wana oyo nyonso bozosala me boyeba yango likambo nyonso oyo esalamaka efutamaka awa na se okoki no koboma bamabala bato okoki kokanga bandoki okoki kosala nyonso oyo ya mabe kolinga basi ya bato na baeglize okoki kosala makambo mabe me yeba yango lifuti ezali na mokili oyo tozali conseil ka oyo na kopesa bino en tout cas bosambelaka vraiment na bosolo soki vraiment bosambela na bosolo biso batoza na bandako boye mponga loba naza na ndako nga nabondelaka na ndako biso batoza na bandako boye tobokopesa biso mpe courage ya koya mpe na baeglise wana mais ntango bozose comporte bo en tout cas bozopesa biso courage te bozolembisa nde biso bozolembisa biso yango na botika mabe oyo bozosala botika yango boyokila pena zare ntinga makambo azoyebisa bino kanda nzambe ntango ekitaka kanda nzambe ekitaka okosimba za bible oyo ofukami ozobonda nzambe akoyoka yo te nzambe ndenge aza wana nzambe nde tokolobake biso tokomisa nzambe lokola camarade na biso lokola nyonso na biso oui nzambe aza nyonso na biso me na makambo oyo ya malamu bosala malamu mpo te nzambe azala camarade na biso azala nyonso na biso mpo aza papa na biso me bosala mabe te ntango bosali mabe ke bomoni ke bokomi na suka bolingi bokata motema bozoluka nzambe rien nzambe akolimbisa bino te boluka nde elongi ya nzambe sikoyo na esika bozali boluka nde elongi ya nzambe. En tout cas merci beaucoup la reine Nzinga tozokende biso na koshite oyo ezalaki vraiment tosalaki mwa briefing moke oyo ya kosola na yo ya komona mpe kopesa bandeko ba meilleur ve oyo nyonso tu balandaka yo vraiment totikeli yo maloba totikeli yo oza na parole ya kopesa bango mpena ba meilleur ve kosouhaite bango oyo nyonso tu okoki kosouhaite bango mpona 2021 oyo mikolo mingi te etikali mpo tokota yango. Wow, merci mingi papa Nzinga. Oyebi ke soki nalobi ke na souhaite ba mi na nga nyonso natanga bakombo nakozwa vraiment problème sérieux. D'accord. Oye naza vraiment na bato ebele oyo balinga la reine Nzinga. D'accord. Kotanga bakaka dizi siko baoyo batikali ekobaki la reine Nzinga yo boyo lingana na biso te la reine Nzinga obosani kombo na nga la reine Nzinga ekozala vraiment pasi yango wana ngai nazo souhaiter ba joyeux Noël ba fête malamu oui et pas bozali vraiment la reine Nzinga lingi bino mingi to fêter to continuer ka ko fêter na yebi yango ke na tango oyo bato ebele bakufeli mpenza ba très cher na tango oyo mitema ebele esili kozoka iki na tango oyo tozala biso susu na esengo moko te po ete ati oyo ndenge
ebandelaki na ndenge ezokende ezosuka vraiment mabe yango wana eloko oyo la reine Nzinga apesaka kaka conseil totala wana te totala vraiment oyo euti koleka te totala ane oyo te ezalaki ane moko mabe baproblème ebele boye bon nyonso totika yango kala na maboko ya Nzambe po toyebi te pourquoi ane oyo nyonso esalami boye ndenge toloba ke Nzambe aza boye bango vraiment ke Nzambe aza po Nzambe soki alobi ke avant tokota ane ya sika abongola nyonso Nzambe po mokili oyo eza ya biso te eza ya tata Nzambe yango wana vraiment eloko la reine Nzinga akoki koloba oyo boza na bana na bakati ya bandako baoyo mitema ezoki baoyo baperde très cher en tout cas mekondo liance epai bozali bozwa vraiment courage oliwa eza nzela ya moto nyonso biso ne toza boye biso tokola baoyo bakei jamais bakozonga lisusu yango wana balobaka tosepela na baye bazosepela la pe na baye bazolela mpona ngai azosepela bafeti malamu tokota pe bien na mbula oyo ya sika oyo tozokota 2021 tokota vraiment na santé malamu ntango nyonso la reine Nzinga alobaka tozalaka na esengo tozalaka na susi ebotaka ebele na nzoto nazoprofite na kopesa ma conseil susi ebotaka malade ebele na nzoto la reine Nzinga ntango alobaka koseka ezalaka malamu bato mosusu mpe bazalaka batalaka bayokaka oyo la reine Nzinga moto aseka kaka boye non okoseka na moto oyo asekisaka yo okoseka oyo omoni vraiment aza bien mpa na yo soki omoni moto abongo azali bengaka ye mpo koseka vraiment ezalaka bien mpe eza traitement ya kati ya nzoto na biso yango bandeko nanga mpona lelo tozali kaka mpenza na miniti moko ya moke mbala nsima nde tokolobela vraiment makambo oyo mpenza na bokebi nyonso tokolobela yango mpenza na temps ebele mpona yango bakamarade nanga bami nanga nyonso ya YouTube bafana oyo ya la reine Nzinga TV na baoyo balandanga na nzela na Facebook nazosouhaite bino vraiment bafeti malamu mpe bokota bien na mbula ya sika Nzambe vraiment aza na biso après na bosani lisusu te lelo eza le 26 décembre nazosouhaite lisusu mama Tope akokisi lisusu bambula Joël Noël bonimbisanga ekotelinga na motu bon anniversaire mama Tope Nzambe vraiment abatela yo pe abakisa yo susu bambula ebele ndenge atolobaka ke lelo eza mokolo lata pampe sepela po ete eza mokolo na yo kozala vraiment na susi te lelo eza mokolo na yo vraiment sepela oyo eza bongo ndeko na yo la reine Nzinga après papa Nzinga lisusu bafeti malamu nazosepetele ndongo na libota na yo mobimba. Merci beaucoup na yo pe lokola na libota mobimba tokepe na lombango kopesa pe ndeko na biso Alpha Miezi bambote ebele kati na Bordeaux na libota mobimba papa de Jingongo mama de Jingongo bambote ebele en tout cas tozana bino toujours ensemble oyebi kaka bino moko molobeli ya bino Deo Nzinga toshite na biso vraiment na émission ya lelo oyo ezalaki tolingaki vraiment toyamba la reine Nzinga apesa ba impressionné muke kopesa pe moi conseil ndenge ezalaka parce que tomoni makabo ebele ezokende malamu te mena yango ndenge la reine Nzinga auti koyebisa biso awa tokozwa temps ebele ya koexpliquer eloko moko pe na bandeko oyo bakoti deja na bizaleli oyo ya mabe oyo ezomema bango na kodétruire bacouple ezosunga te eza pasi mingi na mabota pe pasi mingi na bandeko na bana oyo biso tozobota komona yango eza malamu te pe bandeko oyo pe baza bapasteur oyo babengami basunga me bazoya mpona kopanza mpona kodétruire bacouple ya bato na yango biso tozobeta vraiment sete esika na soki obiangama te na mosala wana ndeko na nga eza nango soni moko te ata olataki kombo wana me luka ozonga nsima ndenge kaka mwana biso leki na biso ayemba tala nsima zonga motu. Merci la reine Nzinga na mokolo lelo oyo vraiment opesi ta na yo kati na Gemidor TV to partager na yo oyo ezali émission oyo vraiment ya grandeur na yango bambote ebele tikala malamu to kutani na biso mokolo nsima vraiment eza mbala liboso te pe ya suka te toyebi ke okolekaka toujours kopesa ba conseil oyo ya kitoko opesaka na bacouple pe na bafamille mpona bokoko bandeko bazonga vraiment batu
na bokoko na biso ekozala malamu mingi. Merci bandeko nyonso tu ya Gemidor TV o basili kolanda biso pe na mabota oyo vraiment babengaka biso bakomelaka biso pe basungaka biso botikala malamu ezalaki ya bino de Nzinga molobeli na bino kati na Gemidor TV toke kopesa badora équipe mobima Gemidor TV nangola na Kinshasa bambote na bango ebele ba joyeux Noël na bango tozo continuer pe babonane malamu tokutani ya mbalasma botikala malamu ciao ciao.